babotelaka mutu makambo soko mutaza mutu ya Twitter mikolo mibale misato yango ayibozila ye avant le 15 juillet kokoma yaza pe mobile atembeta koya nanga oyo azalaki directeur informatique na ye alobi ke bayaki mpona bakotisa bakombo ya baparti na bakombo ya batu oyo bakoluka baleki elingi olobela ke mokongo wana Jonathan Mavinga abona ye kipa vita fumuki mbangu bandoki na babisimbi ya bakongo balanda ye tala ndenge otikali koboma mboka yango wana prefera kende na ye. Mboka Moïse Katumbi kasi awa penza ya yambo tozalina moko secrétaire général ya envol toluka penza totuna emwa mituna par rapport ya makambo maye matali président Moïse Katumbi Chapwe mbote na yo. Mbote mama bandeko balandi penza bazolanda o surtout ba diaspora nyonso bazali kolanda yo secrétaire général lolenge nini penza toyi kota makambo ndenge za kolekana likambo soki tolali makambo mazalika akobota koyoka te likambo double nationalité lelo sika toye kosala nini awa lelo toye po basambisa mwana mboka Moïse Katumbi bon tina likambo pe toyebi te ekoma bolali mercenaire bolamuki o ebola eyaki na bikoro ye awa kolera bandina mbujima ye pe lisusu toyebi te mercenaire ye stupisi ye moko kaka nini nyonso ya mabe na mokili oyo ye oyo ya kitoko nde bango yango na toye kolanda po makambo nyonso wana eza na ntina moko toboyi yango mpe lokola makambo wana balobi ke Moïse Katumbi nationalité na ye eza ya lokuta leri ye azalaka gouverneur mokongo mobimba Afrika mobimba bandimaka ye lokola mwana mboka ya Congo meilleur gouverneur na République démocratique du Congo. Mutu ata moko aboyaki kopesa ye nationalité te. Tozali pe lelo na libako akomituna soki atikalaka na PPRD. Makambo nyonso lingaki ke ya. Lingaki ko ya te. Lokola bazo banga ye balingi ya te yango na bazo bamba ye akobamba. Lokola biso toboyi yango, toboyi yango na toyo kotelema awa. Soki ba okanga ye bakanga biso nyonso. Merci beaucoup c'est. Merci maman. Bonjour. Tomoni penza présence na yo awa kasi tokomona te makanisi na yo penza eza lokwa moto moko oza na kanda to nini eloko nini okuti awa ezo sepelisa yo te. Mais banda balobaki 10h ti siko tokomi 13h30 nanu ebandi te bo sepeli yango ekozala ya nini soki bolobi 10h boya na 10h bo sambisa eloko et en plus ezali likambo ya liboso cour de cassation ezosambisa ya mibale moto bazokosela makambo aza te mercenaire aza te tokosala eloko nini mercenaire baboyi ofutele baboyi opesa ye visa na Washington na ambassade ya Congo moto bazokosela makambo boyi opesa passeport toye kosala eloko nini toyoko bino bokoloba kasi bokokai pe kosala te honorable ke boye pe te mpona kopesa ntango mosusu pe mwa punition na mai mazali kolekana yo ye mpona nini yo mpo kokofana na ndako lobi ke Daril aza te Moïse Katumbi aza te na koya na nga te na Congo eloko soki ezoleka il faut ozala mpo baza capable balobake basambisi bino boza te sikoyo ndenge bazali wana na bino bapanzisango ndenge boza ebele boye ezopesa bango makanisi likambo ya liboso bakosambisa na cour de cassation yango oyo donc ebandeli na yango elingi koloba nini soki mbilinga mbilenge esalami oyo nyonso ekolanda. Honorable Mvwemba kasi toyokaki te mwana mboka Moïse Katumbi eloko nini ekosalaka te bazobotelaka ye kaka bainfraction makambo ebelebele ekobotaka eza dû na nini mama babotelaka motu makambo soki moto aza motu ya te pourquoi bazobotela bakandidat mosusu te kaka ye mpo bayebi ke candidat azokoma président de la République ye wana tozela te mwana mboka Moïse Katumbi akomela biso na Kinshasa auti kosala conférence moko boye na Twitter mikolo mibale misato yango oyo ayibozila ye avant le 15 juillet akokoma ye aza mpe mobile atembeta koya
Bino moko baye ensemble vous allez se préparer ndenge nini pona maponomi. Mais maman, avant de préparer le photo, le gâteau, il y a des gens qui sont les règles de GT. Nanga, qui directeur informatique na ye. A lobby que bayaki pona ba kotisa ba kombo ya ba parti na ba kombo ya batu oyo ba koluka ba leka. Yango na tango ba Shadari Ramazani baza kolobaki ba kozwa 500 députés donc bazalaki sur la machine na bango ya ko boma ya ko yiba ya ko kabola peuple congolais. Il faut tout d'abord tout landela likambo wana et puis maman yo mona na mboka ni 6 millions ya batu bazangi empreinte. 3 millions ya bana ya moins de 12 ans. 6 millions à doublon. 95% à carte d'enrôlement tikala ki ebungi. Donc baza ko préparer souka na likopa. Peuple congolais pas kotala bango boyeta. Honorable Mvwemba Kasiba kolobate bayo basara misala maboko nde bazangi. Maman, soki totamboli na yo toloki ba maçon, ba menuisier et ba charpentier o nyusu tu basala misala maboko. Maman okomona ke makambo eza malukuta. Honorable Mvwemba démission ya membre ya Seigneur kolobela yo nini? Eningo lobelanga ke mukongo wana Jonathan Mavinga abona ye kipa vita Fumuki Mbangu bandoki na babisimbi ba Kongo balanda etala ndengo tikali ko boma mboka yango wana préféra kende na ye. Honorable Mvwemba pour la libération ya Bemba toko kakate ba diaspora balancer biso ekamo balobite ye penza président de la République azosela ye passeport diplomatique pour que yende azala dauphin na MP. Eza solo? Mais on dirait pe bino bolanda la constitution na bino te. Jean-Pierre Mbemba zananya za sénateur. Sénateur a un droit à passeport diplomatique le nga député. Hier a ozwango te pona nini. C'est normal. Azan a droit et puis il faut azwayango passeport diplomatique. Biso na cadre de la présidente na biso mokonzi na biso. Moïse Katumbi tozo senga passeport ordinaire. Po ba visa mboka nyose kozala na kati. Ba kolobate yende kozala dauphin ya président Kabila. Oh. Au lieu pour notre dauphin, on va poni requin. Merci. Président Moïse. Bonjour madame. Président Moïse Monidela, tout le monde pensa à présence Nabino depuis Bokota qui a 9h, mais jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passe? Nangi koloba lokola ba avocat teningi balobaka ba dilatoire. Peut-être tout ça déjà na kati ya dilatoire sali nyamu nyamu e bandi. Peut-être ezali ndenge ya nyamu nyamu oyebi que ezali bitumba ezali pe balingaka pe ba décourager batu psychologiquement déjà bozala affaibli mais biso tokozala affaibli te tozala elika ke nzambe na mibeko na nguya nzambe pe na nguya mibeko parce que la justice ba kataka justice na kombo ya peuple donc na zana elika ke justice ekokata penza mibeko na ndenge sengeli parce que soki te tolinge toya te toluzana elia ke ba juge mususu ba ko sereserize même si tozali batu ya liboso ya koloba ke la justice est aux ordres mais au mona ki juge yo ya Ramadhani na kati ya Katanga mais il s'est ressaisi a dénoncer ki yango tazali ke ezali na ba congolais oyo ba juge oyo penza bazoko banga koloba makambo polele juge mususu ba betaki ti masasi akende na Afrique du Sud po aboya ki nyamu aboyaki dilatoire, aboyaki mascarade, aboyaki parodie à justice. Donc tout ça n'est lié que tokolonga lokola Jean-Pierre Mbemba longaki batu bandimaki te. Donc soko za na ilika za na foi. Donc koko soulever mamuto donc biso en tout cas ngai parce que pesinga micro ngana tiaka liboso ni kamunzambe. Parce que soki nzambe alobaki Moïse Katumbi akozala président ya mboka ya kozala. Mutu moko te akoko kopekisa likambo wana. Tout ça n'est lié. La président Moïse Monidela et tout le coup ya bato penza batondi libanda kuna et belé pour naka koluka koyeba penza sort ya président Moïse Katumbi est-ce que eko bangi sabinote? Non, il faut bangi sande ba oyo parce que bazo kamba mboka. La paix a changé les camps olobi bato baza belé biso eko bangi sabiso ndenge nini biso toza bato ya peuple. Au contraire bango batala likambo wana parce que mbala mibale donc nakanisi place ekozala isusu te na Gombe awa pembeni batu bazalate donc ezali déjà
ils allaient déjà bandeli à Makam parce que le peuple n'a se mobilisé dans Lubumbashi au Bomona Kiango. Le peuple n'a se mobilisé qui boya qui pensa bakata ba sambisa Moïse ba memaye na map ndenge balobaka mandat d'amener provisoire. Ils allaient déjà dans Lubumbashi mais le peuple muta telemaki. Donc le peuple peut à côté le manakati Kinshasa azo telema peut à côté le ma. Donc Moïse Katumbi à cause de la candidat peut à cause de la président ya mboka. Tozela nini? Oh, tozela que bazuzia tozana kati ya tribunal. Tozela que Moïse Katumbi azala blanchi parce qu'il est blanc comme neige. Parce que Moïse Katumbi na ndenge ya loi, il y a droit, donc la liberté c'est la règle. Tandis que la détention, c'est-à-dire exception. Ngi koloba nini, ngi koloba Moïse Katumbi bako kanga été, bako pekisa été de kambo azala pe candidat. Et puis mubeko li conseil lobi boye. Il faut mutu ba sambisaye ba condamné définitivement à cause de la candidate. Donc biso tozana eloko ya kobanga te tolobi tozana eliki ke candidat na biso à cause de la candidate pe akolonga parce que azana problème te nano bakangi été nano ba condamné été ono ya ba principe onyo so nazo ebiso eza ba principe élémentaire de droit. Il n'est pas condamné et Moïse Katumbi bénéficie de présomption d'innocence parce que nano ba condamné. Donc eloko pona biso eloko moko ezalité mais toyebi que ça ba manœuvre badingi bazo monter ba dossier de toutes pièces ba procédure pour ba écarter mais et ko salimate nanguya peuple na bandi nanguya nzambe pe nanguya peuple. Merci beaucoup président. Ngai pende na tongi obotondi madame. Nyo penza awa lelo na kati esika balobi te bako sambisa mwana mboka président Moïse Katumbi eloko ni penza okoki koloba par rapport ya procès ezofunga malelo. Merci beaucoup toyagi awa depuis 9h. Si tokomo kende 13h biso nyonso tozali awa mais bato oyo babengami mpona basambisa président Moïse Katumbi bakomi nano te donc tozozela bango tokokima te toye toyoka bango eloko nini bazo parce que mpona biso procès oyo eza procès politique donc eza batakaseri politique yango toye toyoka bango tokokima bango te peuple mpe akokima bango te peuple azozela oyo bakoloba oyo bazo reproche mpona président Moïse Katumbi Chapwe moto azali awate et puis mercenaire au bango bazo sambisa ye ba pesa ye visa te donc nazo mona te pourquoi ce procès devait avoir lieu. Est-ce que zo bangisa bino te? Non, ezo bangisa susu biso te biso bangaka lisusu te on est préparé à tout tozo banga lisusu te donc toye toyoka bango parce que bango baza bato ba calcul soki toye te bakoloba bakimi soki pe toye donc ils sont en train de réfléchir de façon que ba évoluer na batracasserie na bango mais ba okuta biso na nzela. Merci beaucoup. Souci ya ko informer bino bandeko balandi ya Congo Millennium. Merci beaucoup surtout bino bayo bolinga ke émission l'invité. To comme na biso pratiquement na suka penza ya journée à lelo kasi bomo na bilili na biso image to lakisi bino na minute onde to zana bino awa nde to lingi to désannoncer émission na biso nanu procès et silité kasi honorable Mvwemba akati na e procès. Pourquoi Toroluka to landela yango parce que Toroye bisabino yango po boyoki déjà ndenga lobi ke temps ici elekanaki mais to comprendre te l'air biso to bimi pour biso to on a besoin to la bino image bolandango à temps réel mais to moni ke yepe abimi donc alembi na ndenge procès depuis bazalaki ana 9h ti nangonga et procès uti ko bandaka sikoyo nangonga ya 13h. Alors eza eloko penza ya ko encourager te. Merci na balandinyo so Congo Millennium tozali wana na bino to ko informer bino procès Katumbi ko koma wapi. Est-ce que bako katela ete azali coupable ko yana Kinshasa to ko yana Kinshasa te. Bo s'abonner kaka na Congo Millennium de boko zo penza ba information sur et puis fiable kaka awa na kati ya émission na bino l'invité kasi tolingi bino mingi botika la scotché ya yambo soki totindeli émission to pe oza kotala zalaka na bomesano pe ako partager ba émission pour que on informer na ba oyo bayebi penza maemazali kolekana na ville province ya Kinshasa te surtout na maematali politique po mwanya munya mpenza ezana na kati. Merci beaucoup na bino nyonso merci na number 1 ya Congo Millennium o asalite biso na bino lelo tota na penza ba etando eke yeto benga kaye na kombo ya
Ricky Dibendi, yé mobali, il y a maman Nadia Zone, maman Jolie Dibendi, on vous aime beaucoup. Et merci également champion à ma bouche éternelle, champion Dieu donné au sang ou les patrons. De Gaulle Mavinga, le roi Motema et la reine Agnès, Eric Lusandou. Merci à toi. Merci aussi à maman Anita Maou, Eric Lusandou, moi à maman Jeanne. Moninga vraiment, il y a maman Major Osango. Merci aussi à Cécile Osango également, Motema Serge Katembo, à tout le monde de nous avoir suivis. Boza tellement ébélé bino baebolinga, biso Fifi Chongo, Mireille Osango, Madine États-Unis. Merci à toi Gelor Congolo. Allez, mon cœur te salue. Président Os Osango, je vous aime beaucoup. Binonyo so baebolinga rabiso, Jires Mwanda triple brassard, Bobby Moussala Kitoko. Ceux qui nous ont azongité, retrouvez-nous prochainement toujours na katika ka émission l'invité, mais na numéro mususu. Bobo to bonde ko bakorenye na mabota mabino.